C'est avec un grand plaisir de vous retrouver une fois de plus dans Ave Maria Télévision. Soyez les bienvenus chez nous. Tolinga Rabino Mingi, partenaire au Bozarana Bisso, soutenir Rabisso de près et de loin. Merci à Yo Black and Fikr Coffee, big partenaire et big gap à toi. Merci à Montréal derrière la caméra. Merci à Micheline Massimo. Merci à Karine Massimo. Merci à Comment je peux vous appeler? Merci à ma partenaire. Voilà, je ne suis pas seule. Je suis avec Sariana Limbouté, ma consoeur. Bonjour Sarah. Bonjour Tendresse Pambo Miss Lolo. Bonjour na abonné tout ya Ave Maria Télévision pe na patronne na yo Ave Maria Anna Maria. Anna Maria na PC Bambo Tebisika bazalido. Merci Sarah. Sarah Lolo yebi mamto yo solo lati. Ba analyse eza makambo internet eza ya kopela veut dire que makambo na makambo kola la kola mukana internet to kuta makambo ngo ba créer rango. Ezaranine, yebsanga non po yo po fi internet. Biso nyonso ba fi internet. Paranyenga ba fi internet. Nga za juste chroniqueuse na yo sala musala. Mam oyo se passera na internet ezalaka te ke o eza envoûtement. Ezate ke o eza to pe ba sala ngona ba comment boui. Basala ngo que par sentiment ba mona bango ke basala ki me bango moko so vraiment bazongi si ba conscience na bango e ba vanda ki ba pourquoi loko na sala ki pourquoi na sala mais d'ailleurs ils a trop tard ba tupi misu da ba tali ba misu pe da ba lobaki donc c'est un peu ça. Voilà to bandana à faire concert ba annule ba concert concert yawera ndeto yebi ba annule Fabregas le lo ba annule Kofi. Comment na Congolais azo combattre mon Congolais combattant okolo ba nini pour na mambwana. Bon à propos ya ba concert nde ba annulé yango za pona oboma culture na biso pardon to pona olamsa yango. Bon ndenge ba annulé ba concert wana ezo sala vraiment pas na soni comment na vraiment ba musicien na biso baza bongo ba artiste oyo ba tombola vraiment drapeau ya mboka na ba pays mususu oyo kuto mona ba pays Afrique a to lobela ba bande ko respecter biso à propos ya bande to bande ko ke na musique na biso mais comment na siko bato kaka bazo combattre ba musicien na biso ezate ke ba nigérien ezate ke ba camerounais ezate ke ba angolais ezaka ka bande ko na biso moko ba congolais o basa kuna libande ya mboka ndenge nde bazo sa nini bazo combattre ba musicien na biso. Pourquoi bazo combattre ba musicien na biso? Que musicien ayembela ki soi-disant politicien moko boye akenda ki kokumisa politicien moko boye ayembela ki président moko boye yango mo siko lokezo sala ke ba séparation na ba musique na biso te yango mo la pe musique na biso ole o évoluer ezo suka toujours na ba limite donc oyo kango kaka biso mo ana Kinshasa to pe na Congo mais ezo ko kende ko capter ba pays mususu te. Ça Yana, je peux te poser une question. Musique na politique, qu'est-ce que ça a à voir? Il y a une relation nini? Bon, musique na politique, ils ont la relation te. Politique ils ont politique, musique ils ont musique. Siko eloko esali que bazwa musique na biso ba kotisa yango na politique et ça à propos ya ba musicien na biso ba en tête na tie. Donc baza batu moko ndeti to pese exemple ndeti ya président o aleka ki président Kabila. Aleka na déjà kenda. Siko ba musicien ndambu ba kenda na ngambu na ye. Ba artiste comédien ndambu ba kenda na nini na part na ye. Yango siko esali ke ba dégoûter musique na biso. Dans na sens wana na epte soki ozo comprendre na sens na lobela. Yango c'est que siko ba combattant ba dégoûter o eza bongo musique na biso po mona ke Kabila longwa aza sous président ya mboka na biso te. Mais pourquoi musicien moko boye to pe artiste comédien moko to pe comédien moko boye azo soutenir makambu ya président na biso oyo alekaki oyo a salaka pe mambe bele biso to bi na mboka na biso. La musique c'est le business ça marche comme ça. So imuto par exemple azo postulé et qui a na posa Sarah au salela marketing yo boya. Bon, c'est ça pour le marketing. C'est ça des mots pour bon yembela bango tant que promotion, tant que bazo je sais pas comment dire ça mais comment est-ce que bango bakoki kozana moro bona dans moro boy pour na bango et pourtant bango ça ka cop na bango musique. Bon, et ça que pour na peut-être pour na mbongo. Pour na mbongo yango esala ke ba musicien ndambu bake na ngambo yo ba musicien ndambu bake na ngambo pour ce total en logique vraiment ya makambo ba musicien baza batute ke ba soutenir ba politicien
baza bato oyo fallait que basala oyo esengi kaka musique balandela oyo esengi kaka musique et non ke soutenir dans niveau ke bayembelaka bapoliticien bakumisaka bango yango mona ke bakombata mpe baosa nini bazoboya makambo na bango. Yo loba on dirait opesa combattant raison alors que boke tunda zela non zela s'il te plaît émission nanga pardon. Yo loba on dirait ozo je sais pas comment dire ozo côté là ba combattant alors que boke tuna équipe na mobimande ba ota biso boy o ba osala wana za malamu te. Yebisanga ina yo loba na bandeli sous question onga na yebisa ki tout à l'heure. Eza cop. Ndebiso to sala cop na biso ya YouTube. So qui par exemple je sais pas moi dans le banani. Caméra Willy Leiba na pe sombo te place ozali nde Willy Leiba azolinga a postuler na ba l'élection prochaine. Nga na ko sala marketing te. Non, ça la marketing eza mabete bazaka bato mboka na biso siko danini oyo bango ba combattant bonzana contre mutu oyo azo exercer ka musala na ye potonga yembe ba yembela par exemple Kabila ba pesaka bonbon solo ba yembeli Fachi ba pesa bonbon et puis ezaka ka mbisa landa la place mais ezochola siko bango danini oyo bazana na boye na condamné ba combattant. Parce que on peut ba sala ka musala ba pe na souci ya mboka na bango ba pe na souci ya évolution ya mboka baza libanda mboka ba mona nde ba musicien mususu ya ba pays mususu nde ba fonctionnaka nde ba vivraka parce que ba mona différence eza ba musicien ya mboka wana na ba musicien na biso ba na différence ba na be carmo mulai omoni ngana condamné ba combattant te ke na ba no kumisa ba politicien po naza na ni relation na ba combattant naza na ni relation na ba politicien omoni bango ba sa juste ka musala ba lingi de droiture ezonga na mboka ou soit ezonga na musique na biso nde toyebelaka kala nde toyeba ba Weranson ake pena Zénith de Paris ameni pena engulu pa ya peuple ake na bango kuna ba beti concert o esenga pe ba kima ba senini ba kimi o esenga pe ba zonga ba seni ba zongi suko ba combattre ba mona ke eloko bango ba osenga soit na mokonza mboka a respecter yango te azo salela yango te yango bango pe ba senini bakoki kokene mbala mote ke bakene so baya awa bakomosa ba trouble basuki ka wana babike ba musicien bo meka bino ko tia makoli bana mboka te bo suka wapi awa na Kinshasa bo beta ba concert na bino nde bo mesana ko beta ba concert na bisiko esengi bo beta mais bo meka ko ya bino na kuna na poto te bo ya ko beta ba concert na bino poto osala bino ka trouble. Tandis que mboka eza na évolution te mboka e fonctionner na makambo mususu te mboka ezo développer na makambo mususu te mboka ezo zonga kaka sima par rapport ya ba pays mususu oto yebeli ndenge eza ko évoluer nde biso mbe to mona ndenge ba pays yango eza ko évoluer donc na sens wana olobela eza te ke na olinga na boya ba combattre parce que ba osala po eza ka musana bango ba lingi kaka mboka na bango ezonga ndenge ezalaka nde toyebelaka na ba série ya ba Kabila de père toyebelaka na ba période ya ba papa na biso Mobutu batika biso omoni changement vraiment ezaya makasi par rapport ndenge tozalaka na ba époque wana ba président o batika biso na ba époque wana changement za makasi comment na susu ndenge ba annulé ba concert ba musicien na biso ngapo na ngesalenga pasi esalenga vraiment pasi comment na ba musicien na biso bazwa ki temps ya ko répéter ya ko sala ba rap na bana o ba baza ko encadrer na musique mais oyo kake ba combattant ba boy bango ba ya obeta ba concert na poto siko ndenge ba boy bango ba beta ba concert na poto merci to boyité siko ba musicien wana o bazo ko encadrer ba musicien pe na ba orchestre na bango baza na ba parents baza na bana baza na ba famille ba pe na bato balandaka bango pe ba sengaka bango pe balingaka ba aider bango siko bato wana bino boboyeli bango ba beta concert siko ba kosunga ba famille ndenge nini ba kolia ndenge nini po ba mise ba vivra mingi na matolo mais c'est vraiment yé pena zo raton na yé pena azu pena temps ou soit akia tia giga na yé ou bien eloko nini ya senga tia azu pena ta ya ko senga ya ko loba ko kumisa pour que basa nini batinda ata 20 € ata 50 € po asomba ta moi t-shirt ata pantalon ata moi basket moi ka pour ça les cas propre omoni na sens wana parce que au monde que ba combattant bazo combattre bango ba ya ko beta ba concert pour anini soit disant ba yembela ki politicien moko boye soit disant ba kende ko kutana mutu kingani songolo pakala yango ba senini ba lingi bango ba ko beta ba concert na poto te et ça la soni surtout pendant 8 ans ya kotala mingi ba rep ya Weranson Nathalie Wera ndenge o répéter na ba musicien rakondi Fabrigas idem azo répéter pena a se pour mon ami pesi corps amen na suka na ngoto okike ba annulé ba concert na bango to mais Fally Ipupa
azongisaki makambo wana. Azwaka grâce. Fali azwaka grâce parce que na période Fali il n'y avait pas encore le corona comme aujourd'hui. Puisqu'en ces moments, raison ils ont dit qui na Twitter, tweeté que non. Raison ils corona, la pandémie, patati. Parce que annulé qu'un concert à Fali, il y a profité, il faut le savoir. Hein. Il faut savoir que annulé peut concert il y a Taiki, annulé peut concert il y a Snoop Dogg. Alinga s'est produit en 2022. Annulé concert wana news. Donc les influences il y a ba combattant, il y a biso po di biso to le gang la peka ba combattant. To kende to zonga. Bisonde batie milimo mabe na ba combattant ba pays wana pe. OK. Pour comment na bango bazala batmo bazala maele ba raisonner to na biteke na fingi ba wa biso. Bazala ba je on a teke ba na ko swana ba bundisa ba musicien na bango. Mais ce qu'on fait que ba mona ba o ya biso pe ba se comporter mabe. Yango pe bango ba seni ba kompe ko combattre ba nani ba musicien na bango pour ba beta ba concerter. Ce que bobo la bango ba beta ba concert pour quelle raison, pour quel but? Obino bobo la bango ba beta ba concert. Parce que bazana ba famille bazana ba bana. Comment na ba musicien na biso neti ko Nathalie na hôtel ba rep à Fabregas a commencé même ba 1 million de vies na ba rep na ye. Mais toki ke ba annuler ba concert. Non qui so na ba musicien oyo bazwa ki temps peut-être alinga kene poto sisi concert abi pe da bilamba alinga ki manaye akoma nata Mario na ndako ya mama mo ya mundele ya 60 to pe ya 70 mais bo annuler ce que ba concert na bango. Est-ce que ba rozala kanga na kati ya orchestre wana to ba kolongwa wana nde to ebiti wana ebika bango na mitema na bango. Bon, Sariana Limboute. En tout cas, merci beaucoup, Nazana Sariana Limboute. Abed, hein? Abed, merci pour tout. Merci na réalisateur na Christian. Hein? Merci na Christian. Merci na Bayonion Sobozo Landabi son na minute. Oh, Yoboza na Katia Ave Maria TV. Hein? Pour na Bayonon bo s'abonner. S'il vous plaît, vous s'abonner. Ne regardez pas la vidéo sans que vous allez abonner. Abonne-toi aux Anab actualité à tendresse Pambou. À chaque fois, nous allons Yobandozada la notification. Yangwane Koti Nazan. Voilà, ça fait mal. Ça fait très mal de voir que culture n'a pas Okufa, qu'on se le dise, hein, que culture est Okufa. Et ça l'a vraiment pas si. Parce que moi, je ne suis pas contre le combattant, je ne suis pas pour vous non plus, je suis au milieu du village. Ça fait très mal. Bokechu, moi je me pose la question, je m'adresse à toi. Combattant, mon soutien à Bokechu, s'il vous plaît. Namoni asaleli autant les vidéos asalela Kofi wana zo sambela et tout. Et là mon ngina loba na tela ki interview moko Kofi asaleka na ba moko ya ba confrère na biso ya internet. Kofi alobi jo mususu na benga Bokechu na benga na téléphone. Na yebisi Bokechu. Au juste problème na yo ezani et pas na biso ba musicien. Bokechu alobi ngana loba na ote mais yo soza mobali penande ka benga ko Kofi olomi de kanda bebisa ba comme wa musicien bon alobi zwaka matambe na yo wana na ba mabole no oyo lataka na nzoto wana Kofi bo mto reproduire oui na ba mabole ce qu'on taka lingala Bokechu ndezala yaka na ba musicien na poto beta pe concert batu pe ba kota lobanga na za Bokechu te lobanga na sala kombata te ke ongam na banda masolo o nga mo ndeti Bokechu za nango kaka mutema pasi po ya zwate te ya zwate bien nzembo la be zela te na kozwa na sasa musique te po nzembo ya betaka moko na comme nzembo za sunde taka na yebi nzembo te so ipe na landa te mama na yeba ekuta izaka nzembo Bokechu nga na mone izaka mutema ya pasi ya kieto po ya zwate na musique yango ngatela baninga msuzu bouton ba ye Bokechu bazwa na bonne musique parce que yaza ne mo uta Sarah toke nzela zela to sa analyste to sola toke to zonga yo apara nzembo Bokechu wana pongane na bona na kanda apara nzembo Bokechu wana ka moko yebi na landa te mama na kipate mobali aza na mbongo na landa te oyebi nzembo ni mususu po za mongo oyebi nzembo ni bon vie na biso Bokechu ani ka na nzembo wana mais aza pena muto pena yango faye ba bengeka kombata parce que abundi pena kan nzembo na moko wana ezobundisa siko ba musicien tout ebundisa na nini Sariana Limboute na makambo o esengi ezala na monde ya musique évoluer mais musique ça ko évoluer te trop de bêtises trop de futilité yango moni Bokechu premier asala nini atelema akomba combattant pour que asine ba musicien ya mboka na biso ke botika o bozo sala eza musique te ke oyo ko bakisa un plus na génération peut-être oyo esima
Voilà tout le monde on peut na sija nga boke tu peux zo kanganga estomac bo mona boemi solo na yo ko ya kaka po likambo ezo sanga pas sinon ça bino na lalité parce que ça me fait très mal très mal. Voilà Sarah Moura. Moura PD. Moura. Andimi na ki PD na ye. Moura. Ba publier. Moura. Azana e PD. Qu'est-ce que tu peux dire dans tout ça en fait? Oboti na muza to sa no pena to sa to ba na analyse ba PD. Oboti mwana yo akomi o PD. Sarah yo kandeni. Monica ni na che ya Moura pena. Fallait bimakabo. Nandeni. So yo eba mambwana. Bien sûr. Tout ce que Sarah va dire PD Moura, c'est elle assume. Naloba ezaka conseil nga na opesa ye. Merci na mutuna otuninga pona Moura de la presse. To ebi aza chroniqueur moko boye asalaka na ba analyse na ye. A évolué kana na ndenge sengi ye moko peut-être amoni que a évolué aza na ye bien na ndenge na ye. Na ndenge ya mutu nyonso te ke omona Moura aza bien mais aza bien na ndenge na ye. Mais et ça la passe na Sony n'ebaka une fois. OK, merci beaucoup vraiment pour passer un micro. N'ebaka une fois na zala ko sala na chaîne ya concert moko boye na cité kombo n'était pour que créer un problème té. Na bana ko sala na chaîne ya Tontine wana. Quand ndenge zala bozo travailler na mutu. Il faut ozalaka na mutu wana pour non travailler na ye. Jamais n'a que n'a qu'un des places mususu tandis que n'a travaillé kana mutu wana. Parce que les premiers années plein bateau internet. Bino batu mo vivre na ba rancune. Bino batu mo vivre na mafinga, bo vivre na ba problème obe oyo mutu soka tali yango lo bake makambo eza sens te. Parce que bateau bazolo bela mambo poani. Moi geste muke na salaka pona Moura inanga vine mobimba. Ne bate ainelanga nini? Natika me pa ko finga ye, natika me pa ko tindika ye, mais po anini po bazo mona nga na Tontine wana yango asala nini ainanga. Ngape na otika te na moni mutu na zana ye. Oyo bete mbata. Na otika to bete mbata no linga na sani. Na réagir na manifester. Po na ko linga teke na zana mutu na zo tambola na ye, na travailler pa na ye, yo individu mo bo uti libanda oyimbala moko na bureau ne ozipole mbatanga pe na vandika kimia na otala. Wana pene esimba te nga na kota na ngango pona ndimi na ngana somba via rankine nga na ndima na vandi Natali Moura Natali ba video ya Moura nabi Moura kozwa tante ke yo ozwi pe caméra to pe sa YouTube ba merci YouTube abongisa ba via bato ebele akomisa bato musu ba madame o esenga na vi baza ba madame te a comme ça va te nous ba patron o esenga baza ba patron te na vie mais YouTube okande pesibino makam mais comment na Moura de la presse ozui micro ba poser lo pe caméra même pas télémi na sima caméra a fongoli pe abandi o filmer yo Moura sa pe ba analyse batu pe ya poto bazui ba komo okumisa yo ba komi pe ko commenter na ba émission no pe ba otia ba j'aime pe ba otia ba commentaire bien bino ne bopesa batu mitu makasi bino batapoto na confirma ngo lelo Moura po ani no ndima vi oza PD o mwa mobali oza beau garçon olata non bien na sepelaka na façon ndo zalaka mais non yoka soni non za déçu vraiment ya komona Moura na mbetu ovani na muninga no mobali en plus pe na mobali ngo pe nzota ngo pe lokwa kaya bana basi de bolinga bino ba mibali bo mikomisa biso ba basi nde to koma bino mibali ta niveau ta vraiment niveau bolanda nga bien Moura ovani pe Moura mutema mabe o vraiment mutema mabe Moura pona nini o mwa mobali mama abino na papa abino babotaki yo na kombo ya Fifi babotaki na kombo ya Marie babotaki na kombo ya nièce to pe ya Noirit babotaki na kombo ya mwana mobali mwa nzambe atindaki na mama abino atindaki na sexe ba basi te Moura atindaki na sexe ba mibali siko sexe wana ba mibali na posa mwa mwasi
na posa te ke ya ba sexe mibali esanga na mbetu wana bande kwa basi mutaboto aza mwasi comment olinga o se comporter mabe tina niveau boy olali pe na mbetu o so pe vidéo pe o lakisa pe mobali don mobali on pa ki zengi na ebité ngai pena pona nga so kanila nga kanila no nga je m'en fous de vous jamais na yoro sengo ata 10 francs jamais na yepa na yo na sengo ate loko lia na sengo te mais vu que sali bêtise oyo to lobelango omonika ne ba ke YouTube ezaka église te pona lelo pour votre confirmation pour votre information YouTube est comme église YouTube est comme batu mususu ba uta ba éducation mabene banda kuna bango photo banda ko éduquer bango susu donc to rééduquer bango na YouTube oyo teto na ina sisa photo rééduquer bino na YouTube na click na bino wana botambola basi ba otambola na ba basi bana basi wana bana mibali na bango babala bango basala ba vie na bona mibali na bango pona ni te yo mura pe oroya na mwana mwasi opeseli epe mbongo ata mosanga uta poto ya yo bala no eza ngo lote parce que to message na ba vie wana mibali na biso akini basi ya poto mutu baya ko bala bango biso pe basi akini mibali ya poto baya ko bala biso to mesana mi ebele pe babonga pe kana vie wana mo sala te fort ozui mwasi mo boya poto ba ebele ba kraka yo bosolo la kali solo ezala nango ayeka salika mamba bali ke osala video na mwana mobali mura oyo kata soni tampisi mokini mobimbe moni yo nga ken pia na finga nga na émission nga na sake émission mo na yamba ken pia na finga nga aloba o esenga aloba mais la tika ta ko kosola te pour demi ke oya finga ezala ngo te je m'en fous na nyoso aloba mais na tika lo mona ta chronique to pe chroniqueuse moko te alobela ngo ke pourquoi ken pe no finga mwana wana et pour te belé boye binga ke na se comportaka bien nazalaka bien éduqué na bato nga nazala na bango na bato nga na komisa bango lo ba benga bango ba madame nga na pesa bango ba komba benga bango ba madame ba comment respecter bango na kotanga ba komo la bonte pona sela bango promotion omoni et a bongo moi mobali o un bon garçon tu t'habilles bien ozalaka bien o véhiculer oza moi stable na vie non na ndenge na yo na façon na yo mais ce que ça o continuer via qui pede o suka kama be tozana peka pona otala bino peka na YouTube moka YouTube e bongisa batu misusu e sisa batu misusu ba carrière e boma batu misusu e kunda batu misusu na mabele e apene mona bino les époques na bino bo sepelati lo ba ko lo batu ba oyeba ngo batu ba otanga ngo mais boyeba page balukaka livre balukaka nzamba olinga kateke na opesa tandis que mususu oluka lipa olia azuite me yo za lipa pokate na muninga oboya nzamba osote yo okyo pesa lipa na oyo komo obwaka opesa ngo muto azangaki na bikende botale émission obo finganga na bendi chignon na robe nanga je m'en fous parce que na lati bien talon nanga ya cher robe nanga ya bien na mwasi kitoko na tia make-up te na bunda na banenge nanga na pe journaliste on a les quatre na futilité te na sala musana nga toujours na droiture toujours ba émission na éducatif donc c'est un peu ça et ça ka conseil na pesio soko continuer vie wana continuer mais biso pito sana ka pona otala bino to yambaka ba vidéo wana to bando talango na mibali na bino pe o ba otinda na bino ba otinda na ba vidéo to bando talango pe to bando partager ngo partout TikTok est comment tu veux que un jour TikTok est ya tu veux que un jour WhatsApp ezala to be que un jour Facebook ezala mais ya ba 1 million de vie pe comment salama mais to yebaka ngote ba l'époque wana mais comment salama ba ke mambe balukaka ça conseil na peso tant que mon frère tant que mon confrère na mona ndo sala musana yo continue ba analyse na ndo sala wana et même ko na mamususu mais kokota na ba fitilité te moura kokota ba fitilité te za mabe so la passe na soni comment na yo ba o publier yo pour anine ba PD ba lesbienne tout ça non assez tout concentrer musala tout ça la musala na droiture tout ça musala na ba norme tout mon évolution ya makam na biso et bando kende bien donc merci. Oh là, c'était chaud. Sariana Limbuto Siliki. Na pesca juste concerne l'amour pour et ça passe na soni tout monde na ba mitakala na bino lokwa to talande ba
ba dessin animé pour non préfère tout la table dessin animé ba piwi o ya bana que tout la ba mitaka na bino et les kaka et ça pas tant aspect. Bon. Avec Marie à télévision, on a vu ça qui bino Miss Lolo Azawa donc makambo ezali, c'est rien na limbute mela maman yeto yemba moi pyromane. Est-ce que tu as capté la nuance dans les mots? Est-ce que tu as compris? Donc j'allais juste détendre l'atmosphère, tu étais vraiment monté. Pyromane, Otaliango, qu'est-ce que tu en penses? Ah, pyromane. Si on a raisonné pyromane, il y a un problème. Mais, na pesi merci ming na madame Jolissa Sampi. Okoli mi sanga pona otanga ke lo mo oyo. Po ndo chotangi langa komba pyromane. Viens na ken piana. Un jour. Oyo senga ka bolimbisi peka isiko finga isika po senga bolimbisi. Boyo kanga bien, nde na otanga naza diplômé malgré na continuer ba université te mena ebi nde batanga ka. Tu peux salir la réputation d'une personne et diminuer son respect, mais tu ne pourras jamais lui enlever sa grâce. Amen. Merci. Madame Jolissa nde mutape senga makambwana na komango. Quel pe na finga ka pona pyromane ya faire gola oyo. Nga na ni relation na misa faire. Na ni apport moko na ba misa faire. Mais quel pe na finga nga et belé pe ba benga ba esanga ke ba kanisa ken piana mena boya nataki a père de famille nataki ana ba engagement ana batu o ba s'occuper peut-être na simana ye so bo kanise po esani tabite botika ye alinga ki ami sepelisa ba mona ye ke oloba po amesana koloba omoni natika ya finga pyromane ya faire gola oyo eza nzembo moko kitoko ba test nango eza bien. Clip coûte kolobate, artiste a lati bien à clip, mais faire rigola. Ah, oh, ils ont devoir ba pesa yo to ezani. Ils ont devoir ba pesa yo to ezani. Ken na bata ken piano. Faire rigola. Et là mususu to sala ngo par sentiment te ke ba mona biso. Et là mususu to sala ngo par sentiment te ke ba mona biso to sali. Tout l'andarapé au batuka va saliter. Pour n'enga salela qui en yébité. Tom soit na mutuma ba laki sakiye avec le bas A, le bas B, le bas C. Yosko ozana mutala ki sioté directement yo la nande ninga salaki. Ngo nani sara. Kata. Fali Poupa. Ngo nani. Bon, eza Fali Poupa. Fait rigoler tu un artiste de notre pays. To félicite la quand on a façon de ça la biso musala oyembara bien babenga ko Jésus de nuance pamba te parce que to yebi ningo yembara to yebi ningo kendaka na ba période ba confinement au sel la biso ce moment à regarde-moi ils a vrai nzembo hein ils a vraiment vrai nzembo et pesa bande musuba musicien musuba devoir belé comme ça ba bilobela mais toko lo bateke o yembi pyromane mabe to po yembi pyromane bien eza na ngora au milieu du village batutu ba se planango batutu ba yembango ngana osenga na o bakse sube effort o bakse sube énergie na pyromane na banzembo ezoya na des albums na yo harmonie na dynastie donc bakise sous ba biloko mo boye peut-être na pyromane raté mais tobi ke to zela ngo na harmonie to zela ngo na dynastie. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Soriana Limboute. Je suis Tendresse Pambou, votre présentatrice. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement, hein, bon s'abonner. Na tout na ki au pyromane pour te détendre un peu l'atmosphère parce qu'on a évacué que après question un pyromane au matano du sous. Mais na moni ko mati kaka. Bon to ke na o ka bon o kasi. Affaire Herman a sengi pardon mais avant Herman a sengi pardon, ai personnellement na télé vidéo. Asengi pardon Nathalie qui vidéo oh Herman on va TikTok genre hein au lieu de s'excuser il a d'abord eu à faire de vidéos et tout yo to yebi wanda au travail na Herman comment na oh yo moto oh biso nyonso to moni wana qu'est-ce que tu peux dire na nyonso to wana. Bon merci beaucoup na mutuna otuninga à propos ya mutakalisation ya Herman et ça pour la première fois Herman va publier mutakala na et comme a déjà
mimesano epa Herman Kasongo toka liboso olobaki kezalaki kwiti ezalaki erreur oyebaki te ke baofilme yo okendaki fête après fête ndoki olala na batia ya États-Unis so mpe ya Canada kuna esika ozali tocomprenaki yo nga kutu bato ebele baesanga sala analyse mpo na Herman répondre Herman ngabi te wana aza papa na nga oyo alakisanga mpe au moins mosala oyo nayebaki na art dramatique ye nde muta formaki nga mais na ofinga ete to mpe na répondre bato te to mpe na osala analyse te à propos ya babétise ne asali tocomprenaki yo comment na Herman oza père de famille okomi da na bana misato oza na mwasi na yo mama malamu na osite na nga kombo na ye te mwasi vraiment malamu mais Herman ozongeli sous même bêtise ya bavideo na yo vidéo kuta liboso tocomprenaki parce que ogumbamaki bafilmaki oka juste na nsima emonanaki ti kasi te bafilmaki na nsima liboso nde vraiment tomonaki yango te mpo totala ta forme ya dans bolimsanga mpo na terme forme ya sexe na ye ndenge ezali tomonaki yango te tomonaka na nsima bato balobaki ke Herman pede Herman afongwami na nsima mais deuxième vidéo naye kotala yango nalobi sikoyo natuni basi ebele oyo bazali koyengayenga bazobeta badefile de mode bauta bapoto baoya na kini mpo na Herman bando balandaka eloko oyo Herman nazali vraiment très déçu namonaki ndenge oza na ndenge ya liboso na regrettaki vraiment papa na respectaka oyo bien oyebi ke na respectaka vraiment makasi na bien okutu muku antombolo na moluba te nga na mongo mais na yo kaka akomone pa mutu mo baolo bonga bitenga befona ko mobenga Herman oyo na ko mobenga muku antombolo mais ce qu'on a laxini mon condité roi na kiluba so benga ngo muku antombolo sikoyo Zame yanga bo sekate to baka mamba solo siko natali muku antombolo papa ya Lionel papa ya Prince Précieux papa ya Winner Herman Kasongo pona nini liboso na yo ekoki ozala na forme te boy dadi olimbisa na benga ko pe dadi wera ce qu'on a tellement ekeka voilà moi ça on pas ça l'effort azo ke te biso basi to nyoko ma pas mibali to ça la be forme pas mibali mais on a monaki na yo ki les filles na mawa azo ça l'effort atiangona ba muswana pour que ezo ta forme te ekeka rala pona nini papa pona nini mamba soni boy siko lelo bano ba Prince ba Messi ba Winner ba romona vidéo oyo siko ote ya bangoni to bana na oka ya groupe Congo oyo tika nebite to msuba oyo ko soni pona lo nga yo kinanga soni te dadi na yo lobelo pena na TV po so ezaki obongisa la troisième vidéo non yo ke ndenge otala émission na nga na loba no tika na yo pour troisième vidéo non yo lo mabe oroyina nga vi na yo o bloquer nga WhatsApp je vous jure ti o loba boboso na bino na ye na WhatsApp to la normal to solara très bien so pena o préparer troisième vidéo pour deuxième vidéo et ye pena na ba benga na snap na yo moko ba ko pena Herman Kasongo aposta ki on par erreur tondeni bon to loba ni to ba peka kwiti Mupantombolo. Tolaka kwiti. Eza kwiti. Te oye komi komuta asa vidéo emoji. Check, c'est pas pareil. C'est pas pareil te. Eza pareil. C'est pas pareil te, eza pareil pour ça ba bêtise. To na besoin to mona nzoto non te parce que to lembiango. Pe esa mamika na balube esa oka da ba publier mongo. Oka da ba publier mu Congo, mu Swahili. Kabaluba na baluba po anika baluba na boksa tribune bino soni kasi ba na sukiwana boksa vraiment tribune bino soni ça propreté na zongi loka à présent Herman wana bana ozana bato otika na kina wa batalela rayo wana famille ozana bana o futa ba salaire na groupe na yo ozana bana o pesa ba formation na groupe na yo o aussi sa classe aussi ses classes to mona ki okuno simbi mama na caméra yo wana kuno bi moi les grands réalisateurs so pe de nini
to moni na ba photo na mindele siko mindele na oyo sisi ba classé ba mona vidéo non o ba respecter on ba respecter ki yo pour première vidéo o tina ya mutakalisation to mona ki o lela ki na émission ya Mamulopwe siko Mamulopwe tout repos ni pa yo lu côté ke bo sala émission o senga sous pardon mais tout o sengi o sala émission na te tantine on sera za lesbienne na habité asa ba femme lora ba lesbienne to moni kuna siko o yepena lo roi mobali pene wana mususu émission oyo zolobelana na moni émission des ka juste vidéo ba vidéo wana o achaki biso tokos wana za mususu vidéo ozo sala ya mabe tokos tu konfisa komba tokos afali te fallait sala tokos ne so asala musique ne bien ayembi bien na suka beti tokos mais asala ngote yo moda buzo ba fali tokos déjà pour na mama musique ne yo sko luke loko na yo moko ko lobela soko se ba vidéo na yo oyo o baxelo mo na suka na ke otia ba biloko ba ya ba ndeko ba osanya na bango bien na misana bango donc lo na ngalo ba noko ngo soko mo na mabe wana tali yo nga na pe soko juste conseil soko zo bongisa troisième vidéo wana pe na songo pardon tika na yo parce que to yambo pété to tala ngote partager pété pour te lever ça peut être na forme peut être na pété et attendre le moyen évolution donc merci en tout cas ngana yebisaki abedo seki ngana yebisaki binote baka fika nkofio moni Sarah Sarah yeyo Sarah lobby vaka loba voilà tozo citer na biso déjà affaire Peniel bakangie Peniel pour na mamba Covid Peniel mambo ebimi bele Peniel na pasteur Denis Lesi tozo comprendre relation nini Peniel azana on a pasteur Denis Lesi ya papa na mwana to ya ndere nini poto ebike moi c'est Denis Lesi ça la VC on nga remplacer par Peniel tondeni to longa na kombo no ya pasteur il faut que tu pasteur wa yo ye mo lingaza na kati olingo longole ndeni na sens n'est-ce que comprendre na bino longo la combo ya pasteur olongo ya pasteur tika Denis Lesi na longo li combo ya pasteur na tiki Denis Lesi na bengi vraiment lo na combo na Denis Lesi soki eza ya solo o sala alliance na nzamba lola Denis Lesi nzambe no frapper nga na lo bango lelo depuis le matin so na bo sentino na tilo na munoko na ngate nanu na état de jeune toza eloko liati état de jeune te nanu na tilo ko na munoko na ngate soki ya solo yo osala alliance na nzambe après ko sala alliance na nzambe okomi ko chiter na buzoba na ba futilité nzambe no frapper nga na butwa lelo je vous jure oza musala nzambe respecter musala na yo pona nini na kompona kaite pasteur ango na sangisira kombo ango na kompona kaite na kala azala na chaîne monso Njondo TV za chaîne na yeti na ebando cha ba porno talaka niveau na chaîne na musala nzambe to mona ba pornographie na kata chaîne na musala nzambe en même temps na chaîne na otia ba porno azolandisa ba diffusion ya ba culte na yo abande ko sala na église na ye ya ba prédication na ye pasteur Denis so mutema mabe oyebi ofuma mutema mabe épargner mana ba tu Peniel na makambu na yo épargner ndeni Peniel a wuti place a wuti ayo okuta na ye kayo mto yambinga na émission tikila nga petana loba omoni Peniel to yebaki Peniel azani déjà impoli Peniel la bangara na mobali na été obiso so toyebi pasteur Maki Kalamba je vous respecte beaucoup mon pasteur na bana ko semble la peine église na yo mais na longwa langa à propos ba esanga ke na ke église na pona luka mibali et non ke pona prier yo na longwa vera ba problème belé lozo bimisa na ma na taka ba komba bata ba loba la rabo pour ça na taka ça guerre babi nga na l'église à pasteur Maki Kalamba pona luka mibali et non ke pona sambela elekelanga mais tandis que ye muta loba langa ye abana ko ke luka pasteur Maki Kalamba ye muto na loba langa bana ko ke luka pasteur Maki Kalamba pour ko ba mosamba mais pasteur Maki pe akoko supporter ki relation ya bomi balete akimaka ye Peniel te be goza très impoli fimo on habité baluba bolimbisanga po na se baser trop na bino lelo bolimbisanga pena na linga bino mingi
nana bato ebele ya baluba na sola na lokola baprudence ilunga bon séjour des gens na Kinshasa lokola basea nanga baparadis secret de Londres donc nana bato ebele lokola babijou meta mama Fati Beton nana bamaître David Enzo bango tu wana baluba Herman Kasongo ndeti ba Herman Kasongo bamukwa ntombolo nana bango Omoni, Penny est très impoli. À moi, je Moulouba, à Coltron aux États-Unis, à ce comportement dans les États-Unis, et quoi afficher pas mon salanza, mais pasteur Mike Kalambay. Penny, yo penami tuna olukano ni na vie. Au vendre na protokuna, au garda bana bata pasteur Mike Kalambay, au yebisa pasteur Mike Ke, yo na tel yo barrière. Au mona banate. Mais nzamba sale grâce pasteur Mike Seni. A monaki bana na ya zwa kitan Penny la kendaka kuna so na Goma place nini volcan ekweyaka akenda kuna mais aka monika passer mai ka publier ka bana mi balé et tout de sikaza direct maman bandi biloba loba est-ce que bakanga ko sala direct ana mudakanga ko azate mais aka ko kanga mi kana passer o nani Denis Lesi tane bakangi nga pour nga faire la police tiko la temps en prison ça t'a 3 mois pour nanga pour aussi ba na prison à Kinshasa ndeza okuta na biloko mo kuna onzi mate ke yo pele mutu okuta nango onzi mate fait ba pesa pas ta 3 mois la police ne se fait pesa ta 3 mois musika te 3 mois à vivre na kuna akena no ko pepa ka vungule akuta na ba kongolo ba kuno ba mal à la tête. Donc, n'habite son alobani. Mais, au vani autour de la pasteur oyo, aroma mi benga pasteur Wario, pasteur Mobimba, amelarane whisky, amelaranaye, masanga, diamba kutu ko lobate, a comment ne ko se droguer, nous sommes les abats vérité. Ya solo wana. Ba soki ya solo ya sala alliance na Nzambe. Moi pasteur suka neza kama be yeba na peka na internet depuis to banda ke émission yo zo suki saka batu mabe publication ne pezoya pour na yoka ke chaque journaliste o sala na émission sala nini aleka nombeka tika boyo kimisanga aleka mbeka yo ta projet sa na émission a longo te amen mais a banga ka nzoto a banga ka ya mo na nzoto ba oh te pardon mon pasteur wana tano yo okoma warrior na ndenge nini pasteur na banzimpe bwana kati église na ye bokoma pe ngana pe église bongo te na mo kama babe nyonso ya pasteur ane elanga na ko kokate na ko na ya me bata liboso église ona ya ta yo tanga lobo poso tanga lobo vina ngamo mbebe bina kufi mais na ko ya te parce que ça passer mo ya malédiction à vie affaire Peniel à vie Maman Penel Penel parce que to sangisa nyonso mbala moko po trop c'est trop to lembi misala o ya mabe o ezoleka na monde internet faut to banda ko rééduquer bato belé to zongisa ba pe na droiture peut-être arrêter éducation na école peut-être na famille peut-être na église ko na internet so bloko internet pesa full ça mboka bana na mboka bana na bana te to ko rééduquer bino pour que bo zongi la misala beto ndete ki poto sa musala po boss na biso to na boss moko biso to ba bana misala ya mutu moko YouTube to bana misala YouTube muta madame muninga azate muta patron muninga biso to ba misala to benga ke patron to benga YouTube patron ebi boye ba partir à lelo Peniel mo so continuer na ba bêtise no o zo frappe Keba na ministre na nini église a passé mai kamba ba bonde la makasi yo sali réputation musala Nzambe ozo sali réputation pasteur mai kalambai sort na yo ezandeni ngana mundimi na mais yesa kabona dana pasteur Mike meza kaka o Lex le Peniel Kalambai na ndenge nini la lora pasteur Mike a krakaye pour pasteur Mike a kraka na à l'époque mais na temps susu ana temps na ta calcula ka été a calculer bana majabu ba yemba nini ba okela ba ki osala touristique na pays nini taka majabu comme si na États-Unis siko muto a penser siko bongo ke na États-Unis wana na louer espace mo wapi pour que na tia bana nga majabu ba s'organiser bien siko na ba so réseau mamba Peniel
temps wana na nango te moni dans na sens wana totika koma musala nzambe aza moninga na biso te batanga koma musala nzambe pamba te parce que alliance ya sala na nzambe yo zalate era kene na luzizula era kene na mangengenge era matake intendance ake kolela nzambe era akota na chambre na ya buki mabolongo na ye azo bonde na nzambe bozalaka te alors bo kata makambo bo tia komba pasteur Mike na buzo ba penyel parce que era sala monné pasteur Mike mtatinda ke te pasteur Mike mtatinda ka te donc bo tika buzo bana bino na komba pasteur nga na olinga te koma musala nzambe ebeba likola penyel parce que penyel a ane de afimo benepte son na bengi nanyo mongamba na ebiti ngamba ndeni donc ba chill no muta akoma kota concert a fali c'est akoma chill bon pasteur yo mona penyel normal pardon en tout cas si je penyel loso to bito vande lango Sariana Limbute to beta mama baku aussi cité te na suki na nga wana po na mona mutonga to PC concert to mona so ya suna même bêtise kala ta luka so a créer loko parce que loko a créer ki on a moni ke base na nga ke bien te taka o finga na ba soda ne ba te ba soda mboka na biso vraiment nga pa na place wana na habite non CP sa penyel non sungae ato bando finga nongo fingi menga no yelo kana nzoto non CP so kana nzoto po o mo bando finga pe to leka nonga nga na kino buna na bandenge na nga tom so na poto ko bidani ba simba 2000 euros 4000 euros so ba combien d'euros bine ba simba ngo omoni ata dollar wana ya mbongo o simba ngo déjà mais so meki kana nzoto kana meka ko bunga na ba policier no meka ko tindika monga ngana kana ya na diembelo kana kingo na lingi yo siko kingo no sko na tiki yo o teme sous tout droite émission esilia nga moni ndeti Sariana lelo fela zakane na sakosi ya makamba koloba o vide yango malobeza yango ebele mais mpo na lelo nde na molika tokata na biso mpo baya kokanela mpo na sali lelo etanga te voilà Sariana liloba suka to question moko nonu ya suka inospi abeti concert omoni on ndeni jeune leader yo po lukilaka ba problème datika kotika te do tuni maloba de ebimi siko ozongisa nde ifonga nini azongisa ngo inosbi aza musicien oyo nakoloba nini musicien studio inosbi aza musicien studio ndeni orgame moko asalaka kuna na mwasi ne rebo okozwa ide te peut-être nzemo na bango ya non nde ezalaki inosa azwi micro alaniseli public ata mutu moko te ki arépondait ke na bacouple ya rebo ayemba nokaya na soni vous avez un concert alors honte vous avez un concert nazalaki te natalaki on na YouTube c'est honte epesi honte c'est honte ya koyoka lokwa mutu ka rebo obanda no koyemba bien obanda na yo carrière na obie me kokangamaka na innocent olango ezemi otiki no musique tas ko ata bafana no bafanatiki no basepela ata na arte ça était jour à concert bobeta aseni gamba batu public ezo répondre ata te na bacouple ya rebo poni c'est basé na kanda na toyebi sopeka nde azo ezema innocent nayebi te ya vraiment soni na pasi zongila no barep zongila barep innocent da confirmer que yo oza mwasi na ye yo mutu okimisa bambanda pembeni na ye wada mère a parlé o vana pe na ye wada na mwana na kati ya libu mais onga na osenga yo rezongila no barep concentrer dans la musique et ça la biso bien rêve donc merci beaucoup Sariana to komi na suka émission na biso merci na bayo bobanda na biso na bandeli nous voici à la fin de cette émission et puis félicitations na bino parce que vous êtes fidèles parce que vous vanda ki penda boyo ki Sariana Limbute na tendresse pambuto lobby to sali ba analyse to en a besoin ba commentaire na bino abonnez-vous j'insiste on a point wana bon s'abonner massivement, bon partager, bon commenter parce que évolution na biso, ça dépend de vous parce que on travaille pour vous satisfaire. Sariana Limbute maloba suka mabanga randeza. Maloba suka na loba kana ba tout on a cité ba comme na ba émission bozwela ngai ba geste barrière te. Ba tenir yo rigueur te. Yango wana. Bo teninga rigueur te, ya ka conseil onga na pesi bino. So ba moni okanelinga
kanina nonga okuta nanga finganga mais kopusa te pona nzoto pona osepelisa bino na rasir na côté wana donc eza bon apesa bino kaka conseil na bino mpe tu bozwaki temps ya kolanda biso so bomoni ke lobi mabe